Ndeko balandi breaking news mbote pe kimia na bandako na bino nayebi ke bobenginga ebele proverbe ozoloba nini proverbe la vérité proverbe Marie Misamo Kufi proverbe ovandi kimia proverbe ndene na lingaki nanu na vanda kimia nazwa ba information pour naya koloba avec précision. Marie Misamo Kufi ezana mawa mingi pona musique religieuse, mawa mingi po eza susu congolaise moko akei, mawa mingi po na pauvre mama na ye o bazo kangendo ki puta mama aza innocente, mawa mingi po na église corps du Christ. Yango bomoni so na sali vidéo oyo ezali vraiment te po na ko salir mutu mais ezali po photo lo baka vérité. Alors photo lo baka vérité na place Marie Misamo Kufi il fallait que toi ta Denis laisse akufa Kalombo Mutombo akufa ou bien ba ventilier nyo surtout ba walesa ba kankenza groupe na bangwana nyo surtout ba kizamina falata moko na bango kufa ko bangonde bazo bebisa mokili pe bangonde ba kabimboka ou Kabila alias Joseph akufa ou mwasi na ye akufa na place ya Marie Misamo parce que Marie Misamo azana trop jeune na 41 ans azo mérité ko kufa te mais esengeli boye ba que Nzamba aza souverain. Liwa nyonso tout et pas na biso en Afrique ezalaka na explication pe ezalaka na signification. Alors liwa ya Marie Misamo eza liwa moko Nzambe azo interpeller église ya Congo. Nzambe azo interpeller peuple congolais. Parce que bon ndanga bien na banda ko loba makambo yo banda kala. J'ai eu le temps ko solo na Marie Misamo. Marie Misamo afinga mama nanga na téléphone ya ndeko oyo Volcan Claude Volcan émission Volcan na Kinshasa. Claude Volcan journaliste aza vivant kufate na sala ki émission message nzamba pesa nga pona Marie Misamo soki a se repentir te nzamba ko beta e Marie Misamo benga na téléphone afinganga je crois bato balanda ba émission ba yebi mais toye lelo ko régler ba compte te mais toye ko yebisa bino ke liwa Marie Misamo ezali liwa o nzambe azo ko interpeller église ya Congo, église corps du Christ à Congo pe bato belé o bazo sakana na nzambe na lolenge wana nzambe robeta bango botala bien que lelo to sana 2016 tito comme na 2020 tito comme na 2021 mulongo ekozala belé ya ba faux serviteurs ya ba faux basali ba faux ba pasteur ba faux ba yembi ba o ba simbi soloka ba o ba sangisi Yesu nzambe na soloka ba koleka ba kokufa ba musu ba kosala ba accident ba kokufa parce que bato belé na ngonga oyo bazui komo nzambe batie likolo me bazo salila nzambe te. Alors na otolo ba ke liwa ya Marie Misamo ezali perte monene pour l'église na biso pour na biso ba congolais parce que Marie Misamo za mwana mwasi moko za na ba talent mwana mwasi moko azalaki na potentialité o nzamba tiaki na kati na o to kokaki ko puiser yango o to kokaki ko utiliser yango o kokaki ko zala utile pour na corps du Christ. Mais c'est dommage que accueilli ezali kaka nzambe ali ko enseigner biso. Thank you. Ezali kaka nzambe ali ko enseigner biso eloko moko. Alors na liwa oyo nzambe ali ko enseigner biso ni. Na liwa oyo sengeli toyeba nzambe azo enseigner biso makambo ebele loko ali boso na koyebisa bino ke Marie Misamo akufi ni na sida ni na ndenge balobi na arrêt cardiaque. Marie Misamo akufi même médecin na ye par rapport ya ndenge na bango ba médecin bazana ba secret na bango ndenge moko pe biso basali na nzambe to sana ba secret akoyi koyebisa bino te akufi na nini mais le fait que ayebisi bino ke akufi na arrêt cardiaque te ba oyo babandaki déjà ko ba arrêt cardiaque eza lokuta. Pourquoi bazo bomba? Pourquoi bazali ko bomba? Bandeko nanga makambo na zolo ba eza fondé bato tout bazana milliers ba yebi yango. Marie Misamo azalaki sœur et en Christ nzamba bengaki ye mais est-ce que azalaki vraiment sœur en Christ ou bien sœur en crise? Nako sepela boyoki ba témoignage ya bata famille ba nyonso nazo sepela boluka chala mwana soki Marie Misamo azana ndako munene ndengo wana soki Marie Misamo komaki na mbongo ezali mbongo atekaki ba album te ezali mbongo asalelaki nzambe te ezali mbongo ya circuit chala mwana moto akotisi ye. Alors na kolinga chala mwana aya ayebisa bino circuit nini bazalaki nango ye na Marie Misamo misala nini ya bosoto ya sasi Marie Misamo ba kope nini ya koti Marie Misamo mbongo Marie Misamo azu eza ndenge nini
parce que lelo oyo eza bana basi ebele bakozwa Marie Misamu lokola modèle, mais azalaki modèle ya bien te, akufi dans bon liwa na ye avant kufa azalaki ye na nzambe toyebi te na dernière minute akoki kosenga pardon, akoki kokufa dans le Seigneur, akoki kosenga pardon nzambe akozwa ye, mais musala to azako sala salilaki nzambe na bosolo te, azalaki libanda na makambo nzambe. Soko landi dernière émission na ye oyo azolobaki akotikela mwana na ye ba ndaku ba biloko na nyonso tu, okomona ke Marie Misamu ne parle pas de Dieu, mais azolobela mibali o bazo utiliser, mibali o bazo use. Botuna JB Mpiana relation ni nazaki na Marie Misamu, botuna kwata encore ma Koffi Olomide relation ni nazaki na Marie Misamu, botuna Félix Oise quoi relation ni nazaki na Marie Misamu, parce que batu batambola na batu na misato ba artiste na misato bazana ba preuve que Marie Misamu akenda même ko bunda na bambanda ya basi ya JB na concert ya Wenge, bamona ye ko bunda na bambanda et pas Félix Oise quoi, bamona ye ko bunda Koffi Kutu abwakela écrit na kanisa ko za sœur en Christ nzoko zali sœur en crise tolo bakutu te masolo ya mipende ya général Soni abeta ya Marie Misamu. Donc Marie Misamu asaleli nzambe na bien te, et Marie Misamu azwi mbongo ya bien te. Marie Misamu liwa na ye akufi azalaki na problème ya putulu ya lopipi ya ba drogue oyo azalaki koteka pe komela. Alors peut-être médecin akoki koloba te yango esali overdose toyebi te ekozala moko nango, mais akufi te ko mama na azandoki mama na loki soki kindoki eza na famille, soki makamuso eza na famille ekozala solo, parce que na famille na bango balandisami 2-3 personnes bakufi na période moko. Na décembre bakundi le 20 décembre bakundi ya kufi le 16 ezali ba coïncidence. Or nangonga o biso ba congolais tozoluka Kabila akufa bien mwasi na kufa, ou bien Jeannette akufa, ou bien Bisengimana akufa, ou bien Roubero akufa na Paul Kagame, liwa ya ser na biso esali biso pasi esali biso mawa. Mais étant que ba messager esengeli toya koyebisa bino likambo nini oyo ezosala na église, likambo nini oyo biso bana na nzambe fongoli tokeba bango tokeba. Lelo eza na bato ebele batie kombo ya Yesu liboso mena se batie bikilakila, batie kombo ya Yesu liboso mena se baninga yoka batuni ye yo lingaka babengo nana bingana lingaka babenga nga miss to babe nazako sambela nzambe a élever ngai. Sorry malili ya libanda tombela moi chocolat ça absolu haute chocolat bien aimé. Ezala David, ezala Abraham, natika koyoka bango place bazo sambela te nzambe atombola bango. Nga na prière na nga na sambela te nzambe atombola nga, na sambela nzambe atombola musala ngozani batonga nazo te asango malamu bapesa bomoi na bango epa nzambe. Na place Marie Misamu akufi ko kozala ta Denis Lesi, ko kozala ta Kankenza, ko kozala ta Mutombo, ko kozala bien Walesa bato basimba bakisi bako okende po basali mabe mingi. Marie Misamu sali berere azalaki mal initié, parce que azalaki mal entraîné, alukaki ba guerre na bango kokoma minene tout yango tiala mwana use ye. Soki Marie Misamu asomaki ndako wana soka zala ba jeep azala ba nyonso eza mbongo ya balbum te, eza mbongo ya musala nzambe te, ezali mbongo ya bakop akomi kobeta masolo ba 40 000 ba 50 000 ezali ba mbongo ya bien te. Alors lelo o combien de bana basi oyo bazwaki lokola rôle modèle, bazwaki lokola chrétienne, et pourtant ye moko na se ayebi azalo salela nzambe te, azaki na kati ya balopipi na kati ya ba drogue na kati ya makambo ebele. Bino bozalaka soki moto akufi ole bovanda bolo ba vérité bo critiquer po ba jeune moso balanda ete bokomi kokotise même na lola, bokomi ko témoigner que ça coûte fi bomoni déjà na nzambe. Non, esengeli boyeba ke mutu soka akufi esika kendakisa kaka nzambe nde mutu ayebi. Alors soki bino moto akeli felo bozo bakelo la bien akelo la bino bozo bakeli felo bokomi na problème na nzambe. Alors awa na web sabino boy Marie Misamu azalaki na ba dossier ebele. Marie Misamu abongwami abotami mon Christo na église à Jean-François Fouamba. Botuna bato tout bavanda na Jean-François Fouamba oaza un ami relation ni bazalaki na mona Marie Misamu. Marie Misamu bien qu'azalaki marié, bien que azalaki koyemba, Marie Misamu continue à avoir une relation intime na Jean-François Fouamba ou azali pasteur naïe. Alors Félix Oise quoi, Koffi Olomide, JB Mpiana, bayebi que Marie Misamu a salé la nzambe a soloté. JB Mpiana kuno akomaki ko kimaye, batu bayebi. Alors naliwa oyo ya akufi na ngongo a outi retraite, yo somona mutu aza na retraite.
a piqué crise te mais yoki bien ta comme luka médecin, c'est-à-dire na ba interview na ye Nzambe avertisaki na 2009 nga na solola na ye na lobela ye makambo Nzambe lobela nga afinga ye nga mama nanga asi akufi na koyi koloba mabe pona ete na ko sele makambo te mais nazo ba vérité to solola na fond pona ni afinga nga parce que aboya ki vérité omoni ndenge za boyi sentinelle na ye un jour a refongola monoko koloba qu'est-ce qui s'est passé na ndako Marie Misambo bano bazako vana na ye bakoloba makaya nini makasi azai komela mobali na ye oyo akima ye atika ye na mwana un jour akobima loba pona nini akima mwasi kitoko mwasi aza na ba talent mwasi aza na ba grâce ndenge wana akima ye et boyebi bien que alingaki kobala garçon moko azaka na Londres aza producteur mascotte est-ce que mascotte na yebi très bien aza monde ayebi makambo Nzambe te c'est Marie Misambo oyo aza servante en Nzambe akoka kokende ti babala na mascotte mais pourquoi mascotte akimaki ye biloko wana nyonso soki botuni ba question bomona ke Marie Misambo azalaki na makambo ebele ya mabe ndenge lelo biso basali na Nzambe tozo prétendre kosalela na Nzambe mais na se toza na makambo ebele ya mabe alors liwa Marie Misambo ekwei na ngonga mabe nga personnellement nazo regretter nalingaki mingi bien que nayoka musique na été nalingaki mingi parce que azaki courageuse nalingaki mingi parce que azaki na ba grâce nalingaki mingi parce que azalaki mwana mwasi moko a comprenaki ba donza matiaki na kati na ye mais j'ai eu le temps ya ko approcher côté sang malam ko luka ko sauver ko benda ye elle m'a réfuté afinga même nga ba journaliste ba ali tout alors soki lelo na ye ko loba likambo parce que am na ye ezana no na kati na biso na nekete ezotelektelenga na libanda pe batu ba arrêter ko agresser mama na ye jayebi ke na famille ba nyanga kindoki ezali ba Congo nyonso biso nyonso ba Congo do kindoki vraiment ezali coutume na biso ndenge na biso mais bo épargner mama wana mama batu ayebi le côté mwana ye moko ayebi liwa na ye na ba interview na ye am na ye ama mutu so ninge kende ye baka ebani ko loba pourquoi ezokende alors awa na yiko benda génération o batikali matoi à quoi ça sert ya ko gagner mokili ko gagner bandako ko gagner bakar ko sala kombo soki lobi okotikango tokeli felo likolo ya bisengo mokili bato belé batiki Nzambe likolo ya bisengo mokili ezala ba pasteur ba yembi tout walesa aleki alobi ete mai kalambai ye mutu ayaki apese kindoki poisa ya succès donc ba mai kalambai bazana kati ya kindoki o walesa pesa bango oyo walesa ye moka témoigner bazo salela Nzambe alokuta soki babongwani te bakokutana na nzela oyo ndenge ndekaki liwa eza nzela na biso nyonso tu mutu moko akobanga liwa te mwana na Nzambe solo abanga liwa te parce que Paul alobi la mort met un gain kokufa dans le Seigneur eza gain mais kokufa dans le monde eza nini ezali na kati ya tourment bokoki koloba repose in peace repose en paix mais soki mutu akufi na libanda ya Jésus-Christ abandi tourment pe mitelengano ebandi alors ndeko na biso ekweli ye ezala sujet ya lisekite ya litiote mais to benda matoi to teama mikolo uti oleka mikolo lekite calamité alelaki de baba asalelaki même de baba nzembo mais Marie Misambo soka yebi Nzambe solo mutu soka kufi se basalelaki nzembo Marie Misambo akufi ba fabrikas basaleli nzembo bazobina basi tolo libanda ba pede ba yo témoigner oyebi mutu na mutu soka kufi misala na ye egangaka ndenge toza boye calamité bokomona batalo pipi bazako melane lo pipi bakoya ko bimaki bazako melane lo pipi bato yo tiala mona kotsaki na monde osaki ndumba ba ko bimaki basala na kine ndumba bato o bazaki ba pede bomoni ba pede muso ba bimi wana bazolela Marie parce que yoza mwana na Nzambe okoki kozana ba pede te ba pede nde okuta na bango ote bango sangala ba changer mais soki tomoni na ebembe ya servante en Nzambe ba pede bazo se retrouver na ye bato misala mabe bazo se retrouver na ye bazo ya kofunda ye parce que kombe nani babenga ye chauve-souris mukolo akufaka babengi bampuku baye balobi ndeko na biso batala bote aza ndeko na biso te azana ba mapapu apumbwaka babengi bandeke ye bandeke baye bata oh mais yaza na mapapu metala aza na ba poil bobenga bampuku donc baboyaki ebembene polaki po bandeko ne ba se retrouvaki te lelo oyo naye ko sabino likambo oyo
bobenga Tchala Mwana aloba kopni baza osana Marie Misambu bobenga Jibem Piana bayebisa bino relation ni bazaki na Marie Misambu esa zaki sera solo pe botuna Koffi Olomide pona nini ayembaki ke na kanisaki ozalaki sera en crise nzoka ozaki sera en crise donc na liwa ya motonyo surtout ya monene motonyo surtout oyo nzambe asalelaki nzambe akomaki star alors makambo yake bele awa nakopesa conseil ndenge akufi ba bien déjà bakobotola ba bien déjà bakoteka babiloko mosusu bakoteka mais namonaki leki ne moko mwasi parce que na tango ayaka ko yemba na le 7-7 na stade du 20 mai nazaki na kati ya organisation na passé Sony parce qu'à l'époque nazaki pasteur armé de l'Éternel biso tozaki na kati ya organisation na azaki na leki ne mwasi azaki ko yemba je crois abi na rapé wana na sa petite sœur wana conseil à récupérer Moussala Marie Misambu continuer yango pour entreprise ekufate asalaka ndenge baki amena sali evala malanko vakei Kester ake ya continuer bien que azaki esprit mo na Kester te bien que bazako yokana te mais azo kumbela pour eza makamba famille et na problème te mais il faut yeba l'air yozo kumbela loko ya mutu so bozana esprit mon côté soki yona ina bombongo boyokana ite okufa parce que yona e boyokanite okumbela œuvre spirituelle ya mutu te soki yona spirituellement boyande mote alors leka Marie Misambu akumbela likambo wana pe bandeko batika kotungisa mama ya Marie Misambu ale moloto lera kufaka tomonaki ata musicien moko te ya mokili asalele nzembo mais tokamwe Marie Misambu akufika lelo lobby ba fabricants basalele nzembo c'est-à-dire bazo se reconnaître kazaki frère sœur na bango alaki sœur en Christ ta salela ki nzambe na bosolote alors na likambo oyo na lingi ete ya bato oyo ba likolo moko na kati likolo moko libanda okoki ko paraître grand okoki ko paraître monene ko somba biloko no sitwa mokili ko somba bandako ba voiture bilamba biloko tu tala exemple la sœur na biso oyo to ko lelaka mi kolonioso tuzana posa na biso ye moko akumbi mutuka na ye aketi na hôpital nzoka ezalaki mbala suka kumba mutuka ana pe atiko zonga suna ngote pe mutuka ana ikozalaka société alors nalingai kaka kosala analyse pour batouiller babenga proverbe to yoka yo na Misambu yo mtolobela biso vérité eloko ni esalamaka afingaka yo pona nini afingaka mama no pona nini mais lelo akufeza nini ndeko akufi likolo ya la pipi likolo ya putulu azali ko melango koteka ngo pe Tchala Mwana akotisaki ye na makambo mabe alors nzambe atindaki basali ebele ba avertir ye ndenge bakebisa ba Patrice ndenge bakebisa ba pasteur nyonso to lokuta ba mutombo bazobimisa bato ba miselekete na nzoto ba sakayonsa ba Nunes ba boyanga ba auto ba osala ba ventir na poto pepe partout c'est alingaki mokili mingi koleka nzambe lelo to azali suna bisote to sambela nzambe ki na ngonga oyo azali ko kende na voiture na hôpital azwaki temps kosenga pardon ya ko réconcilier na nzambe pour nzambe récupérer parce que soko salelaki nzambe solo tomonaki même na Moïse avant kufa nzambe a récupérer soki Misambu Marie Misambu azalaki vraiment appelé nzambe oyo nzambe ata abungaki nzela na suka nzambe faut récupérer wana ezali kambo ye na nzambe awa na yekolo bateka ke na lola na yekolo bateka ke lifelo na yekolo baki wana eza domaine privé nzambe ngana kokota te mais na yekolo baki akufi parce que akima nzambe kala pesa nzambe mukongo kala ndenge lelo basali na nzambe mingi ozomona oyo bakotisi ba sataniste na l'église kokumisa bango kokumisa occupation congolais rwandaise na Congo likolo mbongo likolo makambo ebele donc likambo oyo ete ya bino pe na lobi dans 5 années ezoya bokamwa te soki boyoki Mai Kalambai Walesa Mutombo Kankenza Sony Kafuta Maman Olangi bato wana nyonso tu oyo basimba soloka babandi kokende moko moko ba sikatenda parce que molongo ozala molai bakankenza ba groupe na bango nyonso tu wana molongo ozala molai bambiye bango nyonso parce que balor mbongo parce que bazosalela nzambe solo te bakabwana na nzambe kala alors na tango nyonso tu tokumisa nzambe mutu apesaki nzambe pe mutu azwi mais biso bana na nzambe liwa ekuta biso te nayebi ke gouvernement et occupation
et vivaka na ba stratégie na ba lokuta et sepeli parce que bazako luka stratégie nini bako sa po babimisa makambo ba médaille siko ba yeko bimisa stratégie baza pe capable ba tirer poison Kabila sa capable a tirer poison akufa pour bazwa moi ta moko a un mois ya masolo soko kelelo na ba Facebook nyonso masolo zo beta maka Marie Misambo parce que c'est-à-dire azalaki aimé asalaki musala na ye malamu mais azalaki encadré mabe tout simplement pour azangaki mobali moni na vie moi na moi signor surtout fois azala encadré na mobali Bible lobi l'homme est la tête de la femme moi na moi signor surtout au mobali azaraté azalo kola bakata ye mutu alors so bakati yo mutu ozoyeba te ozokende wapi okeno tutana bo tutani bo soki lelo mbongo azali stable c'est parce que azana chrétien oyo apesaka idéologie ou a composaka ou asalaka nyonso parce que mbongo azaka na voix moko mais Marie Misambo azalaki mystique ayaki na ba voix ebele ayaki moyembe monene ayaki na ba talent ba théâtre biloko tout alekaki bango nyonso za na mwana mwasi moko te na Congo azalaki na ba don na ba talent lokola Marie Misambo donc nga personnellement na regretter mingi liwana ye soki balobaki to changer na ko changer ata denile se o ba ambi ebeti na nzoto atika biso akende Marie Misambo atikala na ko changer ata na Olive Lembe oyo azoka sonité ya kokotaka na ba bateau na ba masuwa ko keno pesa ba $500 $200 au lieu na ko sala social oyo azo collaborer na ba ennemi ya Congo na ba traître en tout cas na ngai na loba non Marie Misambo zonga Olive Lembe akende mais mawa mingi ke ser na biso akei mawa mingi azwaka chance ko solo nanga azwaka chance ya ko développer nanga mais profitaka na moté Claude Volcan za témoin afingaka mama nanga donc biso ototikali tout le cas dans les Seigneurs parce que la Bible lobi errer ceux qui sont morts dans les Seigneurs mais entre temps combat ils ont continué Kabila doit dégager I will call you. Yeah, thank you. Last match, voisin nanga kala tukuta ene susi. Abdul, I will call you. Alors, Nzambe aleka na kopambola parce que toujours lela na mai na miso nazaki ennemi na été na ningaki mingi. Et on a appelé ça un conseil, mais soit intervenir parce que batebele ba yebi vérité bazo bomba. Pe na ngongolo kwa na bandi ko ba vérité. Boke ndiko tula tchana mwana circuit nini bazaki na Marie Misambo. Ba cop nini apesa Marie Misambo. Marie Misambo azui mbongo ndenge nini tala tchala mwana mubange ya ndeke muto mitema mabe ndoki ya bo mwana misala sali na via ya Marie Misambo. Soki ser na biso akutana ina tchala mwana te alingaka continuer ko enjoy tana ye mais tchala mwana conseiller ya mabe tala ndenge amemi ndeko na biso vraiment tozana mawa tchala mwana jibempiana wankovia na Félix Wazekwa beau témoigner et vous avez malambo et sabso ser na biso la miss de miss yemo kazali na babenge miss de banzemba Marie Misambo mwana masina petite sœur à quartier accueilli pour nani en tout cas na ko lo bateke père son âme parce que ceux qui a confié dans les seigneurs te tourmer bandi attendre le père son âme dans le baraka que Marie Misambo au titi biso au tangisi biso expérience na yo bana basi belé ba kolanda ngo pe famille na yo bakobosa na yote po tomboli famille tomboli masina na courage ozaki nango en tout cas nzamba pesa ki nzamba zui breaking news nous tous en bas secret akoyi koyebisa bino te akufi na nini mais le fait que ayebisi bino ke akufi na arrêt cardiaque te ba oyo babandaki déjà ko ba arrêt cardiaque eza lokuta pourquoi bazo bomba pourquoi bazali kobomba bandeko nanga makambo na zoloba eza fondé bato tout bazana milliers bayebi yango Marie Misambo azalaki sœur et en Christ nzamba bengaki ye mais est-ce que azalaki vraiment sœur en Christ ou bien sœur en crise nako sepela boyoki ba témoignage ya bata famille bato nyonso nazo sepela boluka chala mwana soki Marie Misambo azana ndako munene ndenge wana soki Marie Misambo komaki na mbongo ezali mbongo atekaki ba album te ezali mbongo asalelaki nzambe te ezali mbongo ya circuit tchala mwana moto akotisi ye alors nakolinga tchala mwana ayebisa bino circuit nini bazalaki nango ye na Marie Misambo misala nini ya bosoto ya sasi Marie Misambo bakope nini ya koti Marie Misambo mbongo Marie Misambo azu eza ndenge nini parce que lelo oyo eza bana basi ebele bakozwa Marie Misambo lokola modèle mais azalaki modèle ya bien te akufi dans bon liwana ye avant kufa azalaki ye na nzambe toyebi te na dernière minute akoki kosenga pardon
akoki kokufa dans le Seigneur akoki kosenga pardon nzambe akozwa mais musala to azako sala salaki nzambe na bosolo te azaki libanda na makambo nzambe soko landi dernière émission na ye oyo azolobaki akotikela mwana na ye ba ndaku ba biloko na nyonso surtout okomona ke Marie Misambo ne parle pas de Dieu mais azolobela mibali o bazo utiliser mibali o bazo use botuna JB Mpiana relation ni nazaki na Marie Misambo botuna kwata encore ma Koffi Olomide relation ni nazaki na Marie Misambo botuna Félix Oise quoi relation ni nazaki na Marie Misambo parce que batu batambola na batu na misato ba artiste na misato bazana ba preuve que Marie Misambo akenda même ko bunda na bambanda ya basi ya JB na concert ya Wenge ba mona ye ko bunda na bambanda et pas Félix Oise quoi ba mona ye ko bunda Koffi Kutu abwakela écrit na kanisa ko za sœur en Christ nzoko zali sœur en crise tolo bakutu te masolo ya mipende ya général Sonia Beta ya Marie Misambo donc Marie Misambo asaleli nzambe na bien te et Marie Misambo azwi mbongo ya bien te Marie Misambo liwana ye akufi azaki na problème ya putulu ya lopipi ya ba drogue oyo azalaki koteka pe komela alors peut-être médecin akoki koloba te yango esali overdose toyebi te ekozala moko nango mais akufi te ko mama na azandoki mama na loki soki kindoki eza na famille soki makamuso eza na famille ekozala solo parce que na famille na bango balandisami 2-3 personnes bakufi na période moko na décembre bakundi le 20 décembre bakundi ya kufi le 16 ezali ba coïncidence or na ngonga o biso ba congolais tozoluka Kabila akufa bien mwasi na kufa ou bien Jeannette akufa ou bien Bisengimana akufa ou bien Roubero akufa na Paul Kagame liwa ya ser na biso sala biso pasi et sala biso mawa mais étant que ba messager esengeli toya koyebisa bino likambo nini oyo ezosala na église likambo nini oyo biso bana na nzambe fongoli tokebango tokeba lelo eza na bato ebele batie kombo ya Yesu liboso mena se batie bikilakila batie kombo ya Yesu liboso mena se baninga yoka batuni ye yo lingaka babengo nana bingana lingaka babenga nga miss to babe nazako sambela nzambe a élevé ngai sorry malili ya libanda tomela moi chocolat ça absolument haute chocolat bien aimé ezala David ezala Abraham natika koyoka bango place bazo sambela te nzambe atombola bango nga na prière na nga na sambela te nzambe atombola nga na sambela nzambe atombola musala ngozani batonga nazo te asango malamu bapesa bomoi na bango epa nzambe na place Marie Misambo akufi ko kozala ta Denis Lesi ko kozala ta Kankenza ko kozala ta Mutombo ko kozala bien Walesa bato basimba bakisi bako okende po basali mabe mingi Marie Misambo sali berere azalaki mal initié parce que azalaki mal entraîné alukaki ba guerre na bango kokoma minene tout yango tiala mwana use ye soki Marie Misambo somangi ndako wana soka zala ba jeep azala banyoso eza mbongo ya balbum te eza mbongo ya musala nzambe te ezali mbongo ya bakop akomi kobeta masolo ba 40,000 ba 50,000 ezali ba mbongo ya bien te alors lelo o combien de bana basi oyo bazwaki lokola rôle modèle bazwaki lokola chrétienne et pourtant ye moko na se ayebi azalo salela nzambe te azaki na kati ya balopipi na kati ya badrogue na kati ya makambo ebele bino bozalaka soki moto akufi ole bovanda boloba vérité bocritiquer mpo bajeune mosusu balanda ye te bokomi kokotise meme na lola bokomi kotémoigner ke asi akufi bomoni ye déjà na nzambe non esengeli boyeba ke mutu soki akufi esika akendaka ezala kaka nzambe nde moto ayebi alors soki bino moto akeli felo bozolo bakelola ou bien akelola bino bozolo bakeli felo bokomi na problème na nzambe alors awa na websa bino boye Marie Misambo azalaki na ba dossier ebele Marie Misambo abongwami abotami mon Christo na église à Jean-François Fouamba botuna bato tout bavanda na Jean-François Fouamba oaza un ami relation ni bazalaki na ngona Marie Misambo bien qu'azalaki marié bien que azalaki koyemba Marie Misambo continue à avoir une relation intime na Jean-François Fouamba ou azali pasteur naïe. Alors Félix Oise quoi, Koffi Olomide JB Mpiana, bayebi que Marie Misambo a salé la nzambe a soloté. JB Mpiana kuno akomaki ko kimaye, batu bayebi. Alors na liwa oyo ya akufi na ngongo a outi retraite, yo somona mutu aza na retraite. A piqué crise mais yoki bien ta comme le médecin c'est-à-dire na ba interview na ye nzambe avertisaki na 2009 ngana solola na ye na lobela ye makambo nzambe lobela nga afinga ye mama nanga asi akufi
nakoki koloba mabe mpona ye te nakoki kosele makambo te me nazoba vérité tosolani na fond mpo nani afinga ye nga parce que aboyaki vérité omoni ndenge eza boye sentinelle na ye un jour akofongola monoko akoloba qu'est-ce qui s'est passé na ndako ya Marie Misambo bano baza kovanda na ye bakoloba makaya nini ya makasi azali komela mobali na ye oyo akima ye atika ye na mwana un jour akobima aloba mpona nini akima mwasi kitoko mwasi aza na batalent mwasi aza na bagrâce ndenge wana akima ye e boyebi bien ke alingaki kobala garçon moko azalaka na Londres aza producteur mascotte est-ce que mascotte nayebi ye très bien aza monde ayebi makambo nzambe te c'est Marie Misambo oyo aza servante en nzambe akokaki kokende ti babalana na mascotte mais pourquoi mascotte akimaki ye biloko wana nyonso soki botuni baquestion bomona ke Marie Misambo azalaki na makambo ebele ya mabe ndenge lelo biso basali na nzambe tozo prétendre kosalela na nzambe mais na se toza na makambo ebele ya mabe alors liwa Marie Misambo ekwei na ngonga mabe nga personnellement nazo regretter nalingaki ye mingi bien ke nayokaka musique na ye te nalingaki ye mingi parce que azalaki courageuse nalingaki ye mingi parce que azalaki na bagrâce nalingaki ye mingi parce que azalaki mwana mwasi moko akomprenaki badonza batiaki na kati na ye mais j'ai eu le temps ya koapprocher ye kote sango akufi babien déjà bakobotola babien déjà bakoteka babiloko mosusu bakoteka mais namonaki leki nde moko ya mwasi parce que na ntango ayaka koyemba na le 7-7 na stade du 20 mai nazaki na kati ya organisation na passé Sony parce qu'à l'époque nazaki pasteur armé de l'Éternel biso tozaki na kati ya organisation wana azaki na leki na mwasi azaki koyemba je crois abi na rapé wana na repé sa petite sœur wana conseil à récupérer Moussala Marie Misambo à continuer yango pour entreprise ekufate asalaka ndenge baki amena sali evala malanko vakei Kester ake il a continué bien que azaki esprit moko na Kester te bien que bazako yokana te mais azokumbela pour eza makambo famille et non problème te mais il faut yeba l'air yozo kumbela loko ya mutu so bozana esprit moko te soki yona ena bombomo boyokana ite okufa parce que yona e boyokani te okumbela œuvre spirituelle ya mutu te soki yona spirituellement boyande mote alors leka Marie Misambo akumbela likambo wana pe bandeko batika kotungisa mama ya Marie Misambo ale moloto lera kufaka tomona ki ata musicien moko te ya mokili asalele nzembo mais to kamwe Marie Misambo akufika lelo lobby ba fabricants basalele nzembo c'est-à-dire bazo se reconnaître kazaki frère sœur na bango alaki sœur en Christ ta salelaki nzambe na bosolo te alors na likambo oyo na lingi ete ya bato oyo ba likolo moko na kati likolo moko libanda okoki ko paraître grand okoki ko paraître monene ko somba biloko no sitwa mokili ko somba bandako ba voiture bilamba biloko tu tala exemple la sœur na biso oyo to ko lelaka mikolo nyonso tozana posa na biso ye moko akumbi mutuka na ye aketi na hôpital nzoka ezalaki mbala suka kumba mutuka wana pe atiko zonga suna ngo te pe mutuka wana ekozalaka société alors nalingaki kaka kosala analyse pour batoyele babenga proverbe toyoka yo na Misambo yo mtolobela biso vérité eloko nini esalamaka afingaka yo pona nini afingaka mama no pona nini mais lelo akufeza nini ndeko akufi likolo ya la pipi likolo ya putulu azali komelango koteka ngo pe tiala mwana akotisaki ye na makambo mabe alors nzambe atindaki basali ebele ba avertir ye ndenge bakebisa ba Patrice ndenge bakebisa ba pasteur nyonso to lokuta ba mutombo bazobimisa bato ba miselekete na nzoto basaka yonsa ba Nunes ba boyanga ba auto osala ba ventir na poto pe partout c'est alingaki mokili mingi koleka nzambe lelo to azali suna biso te to sambela nzambe ki na ngonga oyo azali kokende na voiture na hôpital azwaki temps kosenga pardon ya ko réconcilier na nzambe pour nzambe récupérer parce que soko salelaki nzambe solo tomonaki même na Moïse avant kufa nzambe a récupérer yo soki Misambo Marie Misambo azalaki vraiment appelé nzambe oyo nzambe ata abungaki nzela na suka nzambe faut récupérer wana ezali likambo ye na nzambe na yekoloba te ka ke na lola na yekoloba te ka ke lifelo na yekoloba ke wana eza domaine privé nzambe ngana kokota te mais na yekoloba ke akufi parce que akima nzambe kala pesa nzambe mukongo kala ndenge lelo basali na nzambe mingi ozomona oyo bakotisi basataniste na l'église kokumisa bango kokumisa occupation congolaise rwandaise na Congo likolo ya mbongo likolo ya makambo ebele donc likambo oyo ete ya bino pe na lobi
dans 5 années où Ezoya boka moite so boki Mai Kalambai Walesa Mutombo Kankenza Sonika Futa Maman Olangi Batouana nyonso tu oyo malamu koluka ko sauver ko benda ye. Elle m'a réfuté afinga même là ba journaliste ba ali tout et tout et tout. Alors ce qui lelo na ye koloba likambo parce que am na ye ezana no na kati na bisona nekete ezote na libanda pe batu ba arrêter ko agresser maman na ye. J'ayebi que na famille ba nyanga kindoki ezali ba Congo nyonso biso nyonso ba Congo do kindoki vraiment ezali coutume na biso ndenge na biso mais bo épargner maman wana maman bato ayebi le côté moi na ye moko ayebi liwa na ye na ba interview na ye am na ye ama mutu so ninge kende ye baka ebani ko loba pourquoi ezokende. Alors awa na yiko benda génération o batikali matoi à quoi ça sert ya ko gagner mokili ko gagner bandako ko gagner bakar ko sala kombo soki lobi okotikango tokeli felo likolo ya bisengo mokili bato belé batiki nzambe likolo ya bisengo mokili ezala ba pasteur ba yembi tout et tout et tout. Walesa aleki alobi ete Mai Kalambai ye mutu ayaki apese kindoki po sa succès. Donc ba Mai Kalambai bazana kati ya kindoki o Walesa pesa bango oyo Walesa ye moka témoigner bazo salela nzambe alokuta soki babongwani te bakokutana na nzela oyo ndenge ndekaki liwa eza nzela na biso nyonso tu mutu moko akobanga liwa te mwana na nzamba solo abanga liwa te parce que Paul alobi la mort met un gain kokufa dans le Seigneur eza gain mais kokufa dans le monde eza nini ezali na kati ya tourment bokoki koloba repose in peace repose en paix mais soki mutu akufi na libanda ya Jésus Christ abandi tourment pe mitelengano ebandi. Alors ndeko na biso ekweli ye ezala sujet ya lisekite ya litiote mais to benda matoi to teama mikolo uti oleka mikolo lekite calamité alelaki de baba asalelaki même de baba nzembo mais Marie Misamu soka yebi nzamba solo mutu soka kufi se basalelaki nzembo Marie Misamu akufi ba fabrikas basaleli nzembo bazobina basi tolo libanda ba pede ba yo témoigner oyebi mutu na mutu soka kufi misala na ye egangaka ndenge toza boye calamité bokomona batalo pipi bazako melane lo pipi bakoya ko bimake bazako melane lo pipi bato yo tiala mona kotsaki na monde osaki ndumba ba ko bimake basala na kine ndumba bato o bazaki ba pede bomoni ba pede muso ba bimi wana bazolela Marie parce que yoza mona na nzambe okoki kozana ba pede te ba pede nde okuta na bango ote bango sangala ba changer mais soki tomoni na ebembe ya servante en nzambe ba pede bazo se retrouver na ye bato misala mabe bazo se retrouver na ye bazo ya kofunda ye parce que kombe nani babenga ye chauve-souris mukolo akufaka babengi bampuku baye balobi ndeko na biso batala bote azana ndeko na biso te azana ba mapapu apumbwaka babengi bandeke ndeke ye bandeke baye bata o mais yazana mapapu metala azana na ba poil bobenga bampuku donc baboyaki ebembene polaki po bandeko ne ba se retrouver gite lelo oyo na yeko sabino likambo oyo bobenga tiala mwana aloba kopni baza osana Marie Misamu bobenga jibempiana bayebisa bino relation ni bazaki na Marie Misamu esazaki sera solo pe botuna Koffi Olomide pona nini ayembaki ke na kanisaki ozalaki sera en Christ nzoka ozaki sera en crise. Donc na liwa ya motonyo sotu ya monene motonyo sotu oyo nzambe asalelaki nzambe akomaki star alors makambo yake bele awa nakopesa conseil ndenge ndeko balandi breaking news mbote pe kimia na bandako na bino bayebi ke bobenginga ebele proverbe ozoloba nini proverbe la vérité proverbe Marie Misamu akufi proverbe ovandi kimia proverbe ndene na lingaki nanu na vanda kimia nazwa ba information pour naya koloba avec précision. Marie Misamu akufi ezana mawa mingi po na musique religieuse mawa mingi po eza susu congolaise moko akei mawa mingi po na pauvre mama na ye o bazo kangendo ki puta mama aza innocente mawa mingi po na église corps du Christ yango bomoni so na sali vidéo oyo ezali vraiment te po na ko salir mutu mais ezali po photo lobaka vérité. Alors photo lobaka vérité na place Marie Misamu akufi
il fallait que toi Denis laissé akufa Kalombo Mutombo akufa ou bien venturier union surtout ba Walesa Kankenza groupe na bango wana nyonso to bakizamina falata moko na bango kufa ko bango nde bazobebisa mokili pe bango nde bakabi mboka ou Kabila alias Joseph akufa ou mwasi na ye akufa na place ya Marie Missam parce que Marie Missam azana trop jeune na 41 ans azo mérité ko kufa te mais esengeli boyeba que nzamba aza souverain liwa nyonso tout epa na biso na Afrique ezalaka na explication pe ezalaka na signification. Alors liwa ya Marie Missamu eza liwa moko nzambe azo interpeller église ya Congo, nzambe azo interpeller peuple congolais parce que bolandanga bien na banda koloba makambo yo banda kala j'ai eu le temps ko solola na Marie Missamu. Marie Missamu afinga mama nanga na téléphone ya ndeko oyo Volcan Claude Volcan émission Volcan na Kinshasa. Claude Volcan journaliste aza vivant kufate na sala ki émission message nzamba pesa nga pona Marie Missamu soki a se repentir te nzamba kobeta e Marie Missamu benga na téléphone afinanga je crois bato balanda ba émission ba yebi mais toye lelo ko régler ba compte te mais toye ko yebisa bino ke liwa Marie Missamu ezali liwa o nzambe azo ko interpeller église ya Congo, église corps de Christ ya Congo pe bato belé o bazo sakana na nzambe na lolenge wana nzambe kobeta bango botala bien que lelo tozana 2016 tito comme en 2020 tito comme en 2021 mulongo ekozala belé ya ba faux serviteurs ya ba faux basali ba faux ba pasteur ba faux ba yembi ba o ba simbi soloka ba o ba sangisi Yesu nzambe na soloka ba koleka ba kokufa ba musu ba kosala ba accident ba kokufa parce que bato belé na ngonga oyo bazui kombo nzambe batie likolo me bazo salela nzambe te. Alors na otolo ba ke liwa ya Marie Missamu ezali perte monene pour l'église na biso pour na biso ba congolais parce que Marie Missamu aza mwana mwasi moko aza na ba talent, mwana mwasi moko azalaki na potentialité o nzamba tiaki na kati na o tokokaki ko puiser yango o tokokaki ko utiliser yango o tokokaki ko zala utile pour na corps du Christ. Mais c'est dommage que accueilli ezali kaka nzambe ali ko enseigner biso. Thank you. Ezali kaka nzambe ali ko enseigner biso eloko moko. Alors na liwa oyo nzambe ali ko enseigner biso ni na liwa oyo sengeli toyeba nzambe azo enseigner biso makambo ebele loko liboso na koyebisa bino ke Marie Missamu akufi ni na sida ni na ndenge balobi na arrêt cardiaque. Marie Missamu akufi même médecin na ye par rapport ya ndenge na bango ba médecin bazana ba secret na bango ndenge moko pe biso basali na